La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. ngala umuntu aze lokote mikata yose mafuta mbila atako mwasa mukonzi aze lokote. OK, tapotez l'écran. Oh, tapotez l'écran. Depuis le bien live na MBCU, focalise dans la veine and up night. Faut compte au muto tinda yo ay na vrai compte. Au moins de fin na PSU pena. So za moi sito mobali, okoka, wana bezo sambisa batu ya na vrai compte. Oya na faux compte poani. Na MBCU, muto yo mona leader wana ngapa nanga aza mikata lo sa mafuta mbila lekinga miloti. Nde yo pema nenga pina opema. OK? Bino mona bat ba grave na téléphone. Et tapotez l'écran. Mais là au kokate ange. Na yebi na ande ba blokate na sasa na ba live ti. Na yebi ande ba blokate. Non, Luka moi na bloqué mais non koka ka été. Kinga ngala muna za lokote mikata. Nathalie vidéo oyo bandeko nanga, Nathalie vidéo oyo, salut la famille, d'abord mbote bandeko bolandaka biso, bonjour à tous les abonnés de Xile Boteloa TV, bonjour, bonsoir, karande boyebi, yango mingi depandaka na ero kolanda biso. Ndeko kotina émission na biso, ndeko ozolanda biso na dimanche ya lelo, en tout cas, eyenga malamu, dimanche malamu, na bandeko nyonso. Nathalie vidéo oyo jeune fille Léance o asalaka théâtre pasi la azaki na live na ye bato bazo commenter bino mo boyebi ka ba fan nde bazalaka ezaka pe na moment moko omona oza na live surtout so oza comédien ba fan baye babanda kotake o kaka côté mo boye pour keka balobisa alors soko oza na o mayele te soko oza na o na sagesse te soko oza na o na intelligence te okota pe ka na buzoba ya ba fan. Parla na lina lobani Nathalie live na moni vidéo oyo ezo circuler na réseaux sociaux mobimba ndeko moka tiango na TikTok na Facebook akomi Linda tika via Léance Kimia Léance te mutafinda ki ofinga si oke kotonga si la polongwa SB babilo mo ya bongo la famille Fille Léance, jeune fille Léance, aza comédienne ndeka boyebi, azaki na live. Batu babande ko commenter ba commentaire na ya banda oteka babiloko na ye, batu ba commenter ka ndenge zalaka, mutu moka komantaki alobaki kombo ya Linda. Nde sika bomoni réponse na ye o natiela ki bino liboso bolandi réponse ya Léance. Na on se plateau ke malembe pour comprendre pour son obina lo mbangu peut-être to comprendre te en tout cas ndeko koti koza la pression obimate zo vraiment kiti mi vandi sana o zo vraiment kiti mi vandi sa koza la pression obimate to solo la no likambo premièrement na bandana nu na likambo Linda ndenga longwa ki SB poto ya kokoba na likambo ya Léance eloko nye etindie aya koloba oya lobi po na Linda Cote. La famille eza matata. Makambo yo eza matata. Kolonga ya Linda pona kolobela bandeko bazwaki ba video batie na Facebook surtout mingi ndeko akomi Linda tika via Léance Kimia yende tem tatindaki yo
otonga sila po longwa na famille Libota po longwa na Baba Cook pardon. Linda asi asala émission ye moko asala déjà émission po aya ko informer po aya ko expliquer batu pourquoi Linda alongwaka na SB. Linda alongwa na SB te po atonga sila. Linda alongwa na SB te po afinga sila. Preuve neke ba chroniqueur ya SB esi ba niata bordir na likambo yo. Bafingaka Linda à l'époque, Linda mwana mabe, Linda tongi sila. Mais tangu babebanaka bango na bango, vérité ya kobima na internet ke Linda zalaka innocente, babimisaka vérité. Et puis bango moko bayaka lobaka to préféré kutu Linda. Pourquoi balobango bayebaka vérité eloko nini o Linda alongwaka na SB. Linda longwa na SB seri wana Fashe Kalombo nda zalaka ko koma batu na ba kocha batu na ba ninyo na ba casting. Alors batiaka Linda na film moko boye likambo na explica bino na explica bino ngomba la mingi. Mais na Baba Cook mutu na version na ye o Linda alongola SB et surtout ba fan bozakana boyeba na bino makambo te yango bomoni bamema bino lokwa basoso toke boye bokei tozonga boye bozongi tofinga boye bofingi po bokomprenaka na bino makambo te, compréhension zéro. Ezalaka ndenge nini Fashe Kalombo abanda kutiaka batu na casting. Fashe Kalombo ne mtatiaka batu na casting epa ya Sila Bisalu série wana à l'époque avant ekoma Papa Vincent. Fashe Kalombo abengaka Linda abisali appel abengi Linda ebisie oko jouer lobby mais oko jouer rôle ya mboka. Linda a réponda Fashe Kalombo boye asali a répondre Fashe Kalombo boye a ebisie ngai na uchocha basil nanga na tie manzaka nanga tukanga na lingaso na jouer rôle ya mboka na mikoti sapena na kati na jouer penza bien bino mo boyebi balinda baza ba actrice moko oyo toko comparer coûter donc inutile ka ya olobebele po ba polémique salema te. Linda lobi ngana na manzaka et puis na tie basil nanga et au permettre ngate na jouer rôle ya mboka na lingaso na jouer rôle ya mboka rôle ya pasi nazala naturel nazala teke na tete babiloko moko boye na linga pe na mi pesa en tout cas moyen na tourner ezate aboyaka na tournage wana parce que ba briska ka yemba mako lobi ko tourner oza na page tableau boye vu que ami bongisa ka déjà amoni que a opesa meilleur na été apesi ba raison na ye Fashe Kalombo pe avanda na ye. Banda kaka Linda a répondra ka Fashe eloko wana batikala kobenga Linda lisuna ba tournage te. Ye Fashe Kalombo ole akende pa ya Sila ake ko expliquer que teta Linda lobi boya ye kuna kei a expliquer makambo mususu bino mo boyebi ba comédien nde bazala ka so lingi ba taye ka lingi ba linga e mingi koleka baninga alingi balinga e mingi koleka baninga yepe kuna akei akeko expliquer makambo mususu. Fashe Kalombo a expliquer ki makambo mususu epa ya Sila ale tangu Fashe Kalombo a expliquer makambo mususu epa ya Sila Bisalu directement Linda babenga ye lisu na ba video te, Linda babenga ye lisu na ba tournage te, Linda na ba théâtre babenga kalisu Linda te. Après quelque temps Linda komo yoka makambo wana akomo yoka makambo pa batu do Linda ayoka ngo na mato ya batu akomo yoka ngo na mato ya batu ke balobi olongwe kuna kutu balobi osala kiboye kuna kutu balobi osala kiboye. Linda azela mama abenga ye mama o azala Sila mama na bango nyoso. Linda zela mama na bango abenga ye azela Sila benga ye azela Sila tuna rien ba isola Linda
directement balongoli Linda na groupe na bango ya WhatsApp direct ko bolingaki Linda asala nini bobimisa ba audio o boyoka Linda kenda kotonga sila Linda tikala otonga sila te mutu asala po Linda longwa na SB ezala fâché Kalombo fâché nde mutu asala po Linda longwa po fâché explikaka sila te ke Linda lobia ko jouer te parce que tiebwe Linda a comédienne pardon bango ba jouaka bango ba liaka na théâtre bango ba bénéficier na théâtre siko mutu avandi ba benga kaete eloko moko te avandi kabwe ba isolé kabwe entre temps bango kuna na SB okoki ko jouer pe epa ya mutu mususu te avanda kaka bongo tomona akoma ko jouer pa grâce luzolo titi nande tomonaki ayaki ko kende ko jouer epa ya Belleville wana éclaircissement na bato balobi ke Linda longwa po atonga sila te bango moko ba chroniqueur a sila bayaka na likambo ke Linda tongi Linda lobi tokobimisa ba audio mais jusqu'à présent depuis Linda longwa na SB ti lelo ata audio moko ya Linda bimate kazoloba o sila atikala kufungula munoko te atonga aloba audio ti lelo ebimate na otalaka apparence à Linda elakisaka déjà que azak impolite na otalaka apparence na ye ça montre que non azana impolite donc ti lelo yana audio moko te ebima audio ebima te bango moko bayaka audio ezali tokobimisa lobi na live na kobimisa ba audio do audio etikala obima te toyebisaka bino ke entourage ya sila il faut changer entourage soto lobi yango bofinga abiso na ba commentaire soto lobi yango bofinga abiso mais sila il faut changer entourage na ye bomoni lelo Naomi Loko alongwa te poani malgré mupepo eyaka na réseaux sociaux boyebi tina Naomi Loko alongwa te boyebi tina longwa te tina opena Naomi Loko alongwa te na mupepe nyonso o eleka na réseaux sociaux na makambu nyonso o toyoka sila lobi balongola ye sila lobi bafinga ye tia kolemba kende sila boyebi tina longwa te boyebi banani bakenda obondela ya longwa te eya soni parce que na SB ba fille ebele ba te bato pe ba pesa ka pena émotion azo jouer pena bo sentir pena ke azo mi pesa émotion makamyo so bazate bozaka botolo ba vérité tolo ba vérité nani o jouer ka pena na be émotion ataka lokwa nani lokwa Nikita bazate mais na SB ba fille ya fière baza na SB ba fille ya make-up baza na SB ba fille ya kolata ya matalana baza toyo kota na partie léance si réellement ba komaki kombo Linda na live na yo nde oye ko répondre na façon o répondre na moi motema mabe poser impoli o motema mabe poser impoli yango bomona lelo bano banda théâtre lelo bozo yeba musala te pourquoi boliko banga mikolo o te baza liboso na bino boliko banga mikolo te o baza liboso na bino yango bomoni boyeba musala te boza pui na pui musala bozo yeba te soko so cheka talo che periko chenyo komo mona ke okokani na ba oba na ba enena yo na ba oba joua liboso na yo léance okokana Linda te léance tozo pena Linda coach totie Linda totie yo wana bo jouer ozano mwana yaya ozano mwana tiko luka ba conflit na mikolo soki muto akomi na commentaire osala live no moni bato kokipe ba commentaire te commentaire ebe tu libaku yo lobake aze loko te pa nanga ata aze loko te pa na yo mais yeba ke Linda leki on banda lelo Linda leki on na musika ndima be fort muta leki yo kokana Linda léance yo mitia pena ngana telemi na kokana Linda la leki na journée leki na makano théâtre ni jouaka yaya yango bomona lelo théâtre beba po ani bana mikie respect zate na mikolo impolitesse eza na bino ya makasi
boza na impolitesse makasi omona mwana mwa bandi théâtre ka lelo mais respect eza te na moto abanda kala oyebi no kojoue te oza no na baémotion te oyebi no te ndenge bamikotisaka na rôle quelque soit rendre ezalaka abakuku na bafamille bota mais à un moment donné il faut tala mutu lokwa niki te na live baye bakomelie na respect bana Bellevue bazala nango afongola mbanga te po aloba o makambo Léance alobi tozala clair bato boya kotela Léance o boya ofinga tozala motema malamu boti kotia baninga na erreur botiaka bango na berreur botiaka bango na erreur Léance ako manke linda na live te ata kutunde bato baye okommente évitez ba commentaire eloko wana ba comédien boye ba angote évitez ba commentaire musu na live na yo ozana bato musu ba kotela ki ona oteka biloko bien boza maele tondeni oteka biloko na yo tango oteka biloko na peut-être mutu musu ko sepela no paza muta awa linga linda asepeli na lipapa no aye akotise liyo mbongo asepeli na loko aye yo ozoteka osali live na oyo ya koteka biloko na yo oyo bandolanda bakommentaire mpo kota na polémique ndenge nini live na yo eza uniquement mpo teka biloko na yo estce yo oza wana mpenza mpo olanda bakommentaire mpo okota na polémique mpo obanda kofinga ose distraire yo moto ye na live mpo teka biloko okoti na distraction okomi bino de bomona aye grave aze loko te yango TV kosaka bino yango telefone kosa bino yaya wa mutema mabe ata kutu sila ye moko mama bino au compare na linda te ata kutu sila au compare na linda te bomi kitisaka pour que nzamba tombola bino ko jouer boyebi nanu te il faut baloba na bino vérité boyebi nanu ko jouer te ba chroniqueur na bino moko balobeli na bino moko ba communicateur na bino moko esi baya baloba na bino loko wana boyebi nanu ko jouer te bo mi pesa nanu na monde a théâtre avo finga muto aleki yo mi pesa nanu yaya oyebi ko jouer te mais yo zoya koloba na linda po bakomeli okombo alinda na commentaire ndo dasuki obosani objectif oyo fongolelaki live na yo. Est-ce que yo pende ngozana ceux qui combat SBT aux attend à 3000 personnes na live ceux qui combat SBT aux attend à 3000 2000 1000 personnes na live profitez na moi titre na ozana ngwana comédienne asalaka na SB atournaka na SB oza comédienne na sila po sila aza acteur moko munene tokoti duti te mutako kota ngo duti azate profitez aza actrice moko munene alors profitez teka biloko na yo sala live na yo évitez ko répondre ba commentaire batu ba oseka yo ata baya na o Michou ayebi ke linda leki yo Michou joue na linda a joué na linda bablo musu ba oloba na ote bayebi ke linda leki yo bino bo se comparer na bano Bellevue zo formé bano ba na émotion so ka zo jouer o senti tala théâtre lobito tala ki tala nde ba jouaka bino so comment jouer comment olanda ka mutu moko Michou bino so comment jouer ka lokwa Michou bino jouaka bino jouer théâtre ce qui bino na bino mo kuna kuti abo bimisa eloko ke bo jouer théâtre bino jouaka bino boyebi ko jouer bino boyebi ko kota na théâtre mais boye lelo bokomi ko manquer ba yaya boye lelo bokomi ko manquer ba ene na bino elo nini esala bino succès to nini yo ko olanda bafani te bamama bebe yo ko olanda bafani te fana lobaka na ye fana oyo kotuka o motema ye atuki o motema mpo ka yo loba mutu atindi ona yo mpe d'après yo mpe ndenge ovanda na linda ko ovanda na ye kaka atindi mutu na live ya Léance mpo aya kolinda mpe na vanda na ye ka aya kotinda a un moment donné botala mpe makambo bolobaka linda ovanda na yeke esika vandi atinda kaka mutu na live ya Léance po aya linda tano Léance na linda ko ovanda katinda mutu na live nao bo gera bafani ko bafani ba gera bango
mo sali live okangi pe ba commentaire baninga bazana ba modérateur luka ba modérateur so moni moto alobi likambo ko ebeti so libaku bo supprimer yango se focaliser na oteka biloko na yo yaya so koti rando makasi ya bata maboke okosieta carrière no eza na mulai même balinda bango moko na linda ndimaka te ke un jour akozouer na famille libote andimaka te ke un jour aolongwa abakuku po aya na famille libota linda ndimaka yango te mais eloko ekoma yaya oza comédienne tika koluka rankine na baninga no bacomédien on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oza muta maboke, oza muto sala théâtre, longola orgueil. Tika rankine na baninga, oyebe sike emema yo te. Balinda ba jouer na famille bota bandimaka yango te. Ba Gatibi bandimaka te. Ba Davina nyonso ba ute pasila. Davina banda ko jouer pas si là. Da Costa banda ko jouer pas si là. Mais bandimaka te ke un jour ba oleka koto na famille libota ba jouer. Yaya tika orgueil. Na musala théâtre ozananu. Na mamba théâtre ozano musika. Ata mwana na Joyce, mwana na mukia na zo jouer na famille libota mikolo, mwana na vini apesa ki expression moko lobi non. Omoni ke mwana mukia o jouer ozana musika. Ba comédien belé ba ozana besoin na yo. Ozana nu pe musika se focaliser na musala. Tika rando na linda za mukolo. Okoka na tena linda, otele matena linda. Bima na rando na linda. Teka biloko na o teka na live et ozala bien. La famille bo partager lenga s'il vous plaît, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. En tout cas, tozala ka ba fana kwitite. So moni muninga sali pe loko mobo ya mabe yaka loba. Boti kozala ka ba fanatique ya pamba. Bozala ka ba fanatique te to loba e moni pe loko mobo o lobby. O moni pe loko mobo oye o dévoiler ngo lobby. Léa sa koyoko manquer linda te, koyoko se comparer yena linda te. Aucun jour. En tout cas, merci beaucoup na bato bolandara biso. O na lobi yango wana conseil pe topesi na Léance yango wana soka koyoka a yoki. Abonnez-vous, commentez, likez, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.